na siku ni kokoma ndenge ni ekosala nini mobemba soki ndako bambika na bambika eza bongo te biso moko moto créaka banda kombini mibale so batanga ana kasa ko tondi sata kaminyo misiko ko liba ozala kaka ata mobala ngaza zoba usa boko sebese mayebi ko ozano azali mutani boso te pana yo oso banda na yo siko boko zo linga bana mono kaka nesike basala ko te nzoka basala kasala na bango yo ezana tina boko to kanzi ko sebesa mobala ozaka kolo sako pe yenge na bino ya solo ezalinga ya koyeba kimbisa na pesi bino susu bambote ebele bisika nyonso o wapi mate ya oyo kokuta bino ya mokona lelo kombo mesano boyebi ke ya koyola linga koteya pe na chaque fois na memaka moko o tokoki kobakisa likolo ya boyebi na biso yango lelo na ye lisusu na mateya na ngai ya mokili na banda mateya o na ye nango lelo eza vraiment mingi na olobela eloko etali bamama basi na ina pesa message o toza nango pona conférence o ya koyola za nango toza na conférence monene na mboka na France eza wa pine Vitanes le 11 juillet 2014 donc le 11 juillet 2014 toza pe biso nyonso tobengami tokutana wapi na France na Epine Vitanes o aza na besoin ya adresse na kati so bokoti na Facebook na ngai na mur o wapi ya Facebook ya koyola bakimbisa ndi wapi sika bomona ba message pe ba adresse nyonso eza na kati kuna ya so bandeko boya pamba te mingi batuna ba mitune belebele na kanza kuna to bengisi batu nyonso o pa monike mayela ya koyola ya mokie ya yele ki ebele yaka kuna to benga biso nyonso po to kabula mayele na biso o pe wapi monike ya zaka na mitune ebele ya kotuna ya koyola tamso abangaka nde batu muso babanga ko benga ngai bakanza na zaka ndoki te ndeko na zaka lokola yo. Donc oya bangaka yaka wana to mona na biso nyonso to solola otuna lolenge nini o to koyiko salelaka na kibokoko na biso boya ebele surtout pena bozana na France partout bozana na Belgique bate ebele bobanda ko bima ko keba concert ya ba oyo bato bamene ko beta o bakumisaka ba Jésus bakumisaka bato oyo biso te mingi botambola ko kumisa ba biloko moko ko porter no yo eloko moko te. Mais le lieu comme pe makambo o nini ko porter quelque chose na bomo ina yo ya mona to bengami bo ya futa ticket so ba ticket ke ko so mango combien ezali po ke ko zo ebele na motu ya na bomo ina yo bo ya ebele na France to bengami biso nyonso moko na le 11 juillet ezali moko na vendredi pourquoi jour wana match ko zalate bo ya biso nyonso to kotana pe to sola makamni o etali religion na biso pe o etali nini mboka na biso ya Congo soki pe Afrique mobimba esengo mingi na ono sto kutana ba mukolo wana yozavuma esengo makasi yango wana na mema lelo message nanga oyo wapi na lobi etali ba mama na leki kopesa molonga inanga siro mafuta mambweni ba losako na ye mbuta na ngai jama ya kapongwa ziko bunda na ndenge no se kokipo wapi ete batu bako koyoka ba message o nini ya ko bakimbisa memaka balosako na mbuta bisiko zali mbuta na ngai Goliath Black Mombele o wapa lingaka toujours ya kuyelo alobaka pona bana Kongo bayokaka ya yo yango balosako na yo na pesi bato nyonso bomesana koyoka ngai mingi boyebaka te bisika musupe bokoyiko zwe nanga même ata na YouTube te bokoyiko zwa nga na site o ya kuyelo bakimbisa ya kuyelo azaka na site soko beti 3w ya kuyelo.com omona ba mate ebele ya kuyelo bakimbisa za kawana pe tozali na site mosusu ya mwana biso Pati Label oyo wapi amemela biso ba masolo ta nyonso ya sika ya kitoko
yango na soko beti 3 fois w masolo ya sika.com ndenge okobeta 3 fois w ya koyalo.com okobeta susu 3 fois w masolo ya sika.com nde wapi okokutana mpe na masolo ya ndenge na ndenge o wapi koki mpe kobakisa moko na boyebi na yo boya ebele mbuta na ngai noble de professeur na pesi o bayenge esika pe ozali na o wapo bakiselaka na motu ya koyalo bakembisa pe mbuta na ngai mbele nkozi tango nyonso bolingi kopesa ya koyalo boyebi lisusu ete ya koyala koyeba eloko nyo koyikoteya ete bisika bozali ete na pesi bino balosako pe bayenge na bino ya koyala lito solo lelo makambo etali ba mama tono olobela basi ba mama eloko nini na bonsi pona ba mama na kanisa batata pe soki pe bana surtout na osepela mina bana basi mwana mwasi nyonso atoza moke soko na mateya oyo esalo pasi te mende ete ya yo pe tango pozo salela kibo jeune fille na yo kibo lenge na yo oyebe eloko nini okosala na oyo nini okoki kosalela te nena lobela likambo na bandana na likambo etali ba mama kotia na se na kasasi to lobela makambo oyo ba mama na biso ebele ba lobela yango toana mama na biso mama asawa wapi kuna na États-Unis ateya mateya oyo ya basi nini koyi kosukola na se ya kuya lupa te yango kala na ba radio na nzela na ba radio na lobela makambo to kosukola na se na biso basi ndenge nini melele na bakisa so mwa mukie ete to kwa ko bakisa mapepe oyo pe ba yoka te ba kwa ko yoka ngota na oyo pesa meli bango lelo peto to so na tina na tatu peto solola susu na oyo nyoso ekoyaka to solola yango to koyoka na mokona lelo ndenge nini akosokola se na biso basi na kanisa ba mama mingi basi ebele boya na bapoma ya infection na se mokusa na se batebele bayokaka bamikusa lelo bayekusa biso nayebi te sonda na bandela biso ide wana bato bakanisaka neti bakoko na biso te donc moto moko abandi eloko na ye ale bato nyonso mpe bakopi yango ekomi lokola neti ke ezalelaka ndenge wana nzoka nde ezalelaka bongo te kokamata mosapi na yo kosokola na se na yo olobi okombola bambika eza mabe bandeko eza mabe bambika oyo bomona lelo bato ebele soki olobi ne bokokotisaka mosapi na se te mpo bimisaka basalite oyo ya pembe omona alobi ebo tokovivre ndenge nini na se koni kokoma ndenge nini ekosala nini soki ndako bambika na bambika eza bongo te biso moko moto tokreaka yango tango ozokotisa mosapi mpo benda basalite wana moma nde yango wana yo ozocreye infection na kati na yo ndenge na otoloba batebele bate yango me mingi bazwa yango serie te ezali ndenge wana bandeko kokotisa mosapi na se te se wana basala yango eza sensible okotukutunaka yango tokotisaka na se mpo bimisaka basalite basokola yango ka na mai kaka oyo kaka mai yango wana ka eloko esokolaka keke so na basavon na babiloko wana so bagazi wana eza mabe na kati na biso kokotaka babiloko ya ndenge wana yango komonaka ebano memelaka bamaladi ebele mosobona mokusa ozokasa tata motayeli oyo bamicrobe na kati ya ndako oyo abimaka kende kotrishe libanda yango wana okomela bainfection mais yo momi tozocreye bainfection wana sanki oyeba eza ntina te okamata mosapi no okotaka na se obimisa bambika wana toyebi te na bandango wapesa ide wana pe emesani nango ekomi nango pe ndenge wana ondiyeka nde babetela biso histoire ya Yesu eza nango lokuta bayebisi biso ngo tokomisa ngo ndenge ata moto ayelobi eza lokuta balobi te aza ndoki aza boye mais bapreuve bazomona moto moko existaka avant ye azali balakisi biso image elongini mpoka bolinga kokota na barecherche te botalaka aviva avant ye balakisi biso mais ye moto elongi te lelo yebana te ezalaka ndeni parce que avivaka na ye te toza wana te lelo boyebiki ya koyela alobelaka makambo wana mingi mais lelo toza na makambo wana te toza na makambo ke eloko bayeli biso eza ya biso te tolata yango komi ya biso mais to moto ya bandolo bake no kosukola na sete okotisa mosapi na yo eza mabe olobi te ezalaka kaka ndenge wana yo mesana bongo yo so okotisi te omona lokola oza bien te omona neti oza solo wana nyonso komonaka babiloko wana eza yo moto okreaka yango kozwa su mosapi okotisa na sete meka kosala ata expérience moko ya une semaine kokotisa mosapi na sete sokolaka mai no bien surtout ba obana ba pompe lokola neti ebimaka lokola ba douche zwango siko pompaka ngo na se na yo sa ozo sokola ozo tsama iwana ezo beto pa na se bien kokotisa mosapi te zela une semaine après kokotisa mosapi soko kokotisa mosapi tango obimisa bo vide ba pembe wana eza te tango omona yango ke yo obimisa yango ebele elakisi ke
nde siko za na maladie donc za normalité donc olukaka ba maladie na yo moko yango no créer yango na banzela ya kokota kotoko tunanga kubimisaka mikolo kotika ekobima yo pe lisusu te donc bandeko kotiatia nzoto na biso basi ezali nzoto mo eza sensible okokota yango babiloko na se to kokotaka yango na mingi omono komi na age ya ménopause te ménopause eyeli yo mingi nano omono okama kaka o mabote eza susu te mais boyebi te babiloko ni yokota na kati basolo wana beta okena kotumbulu ba maladie mingi lelo bakomozwa même kutu na ba cancer ya se nyonso wana mpona kotia babitiatia olingi mobali amono bien mobali ayoko bien na kati aliyozo mo aliti ba mono bien il faut okamata obando kota mi ba mama na biso ba oyo ba viva liboso yana ba mibali muso akopeso témoignage yana basi muso akopeso témoignage mobali alela mobali alinga ke mingi mais asa mutabi kota te asa mutabi tiatia te mwasi eloko ebongeli na ozala propre oyeba kaki naza soin naza propre na se nanga na sokola yango bien impo c'est tout esili bongo mais que okanisa ke ngafo mobali alinganga makasi il faut na kamata soki ba komo na nini ba biloko ekome belé okamata tuki kuna na se na yo po mobali asepela na yo mais oyebi lobi te yo sepelisi mobali lelo mais o etire na kati nzoto no yo yebi yango mais mokolo ebanda kosala ba réaction nango mokolo ebanda kosala ba makambo nango mabe na kati nzoto mais mobali yo sepesa ki okima yo parce que to yo banda kotsaka obanda mona lokwa nditi ke sa yango moyo za bien ezate okobanda kotsango obanda kotsa okoma lokwa akro otsaka ngo air nyonso mais soki ezangi yo lelo ale mobali aye comme par hasard ala omono mbala mo nditi ke oza mwasi mo ndiri ya soki ya marque ndenge nini atiki yo ozo sala ngo pona intérêt na ye mais yo moko zo komitala te retour na yo eza nini bato ebele bazwi ba maladie po balobaka te bato ebele bakomi na ba problème balobaka te ya ba santé ya basi mingi na se ebanda kobebela a partir ya se mingi epoli bato mais mpo balobaka te mosu okamwaka ko mobali akima ye mais mpo abetela lisolo te yango wana bandeko ntango ntango okomi na niveau wana te tika na yo zwa se na yo sokola ngo na mai oka ya pompe mai sokola ngo bien okomona ozala tranquille okozala ba problème wana te ya kobimaka babiloko ebebe na se biloko ebimaka biso na se eza normal ntango nzoto ya moto ezovivre il faut ebima ekaleso eziki c'est normal parce que toza na nzoto ezorespirer moto ezobimisa il faut ebima mais tant okomi kotiatia bitiatia na se okoma moma mo bopa omona ndeti okaoki oza seki yo seki ono tosepela noko mobali so akotia mono kaka mais kaka wana yango wana epesaka maladi kaka wana yango wana epesaka maladi na nzoto ta mosu omona mobali azalaki na maladi mosu omona mobali azalaki na maladi abimi na ye azwi maladi te mpo anini parce que akutaki nde musielo donc ntango moto aza musielu ekoleka nango kaka na musielu eleki nango malamu mais ntango yo ozomona kifo nazala kaka amonanga pena nde siki naza vierge oza vierge teki vierge ebebi bieni yo maa mobimba boki ekolinga bamona ko kaka banda obanda kombini mibali so bayi batanga awa na kasa okotondisa ta kaminyo mais sikoyo olingi ozalaka kaka ata mobali yango aza zoba ozosala bo mpo sepese mayebi ki aza nde moto ya liboso te mpa na yo ozobanda na yo sikoyo poko ozolinga wana mono kaka nde sike basalaka ko te nzoka nde basalaka na bango yo eza na ntina moko tokanisa osepesa mobali oza kaka ameme tata mobali akoza likolo na yo kaka wana ekokontamine yo maladi oyo aza nango bamo oyo ozwa yango parce que akoki ozoka atikeli yo makila yo pita mosusu ozalaki na maladi opesi ye mbala moko donc ezaka babiloko ya biso banoir moto koma okanisa babiloko ande wana so oke na bapharmacie lokwa na Belgique bapharmacie ebele otuni bango Negatol oyo katosala yango so te parce que bakomi komona trop de noir balingi Negatol na mpona tubaka na base na bango mpo babimaka lokwa bazongi na bango na ba 10 ans ou bien na ba 12 ans donc batika kosala yango ekomi kokoze bamaladi ebele na banzoto ya basi basalaka so babiloko wana te ale sikoyo bando lukila ngo na bande mosusu omona kiso eza yango eloko mosusu yoki koseprovan ngo soki wapi olobi ekonisaka na se comme ça se kaka basi mosusu bakomomela baantibiotique soki baantibiotique oyo ezalaka noir rouge babenga yango soki banini pour rien aza neye na bazwi na boye na maladi te na docteur mais azomela baantibiotique oyo ya rouge noir na bosi likomona ngo babenga yango azomelaka yango alobi ezalaka bien mpona mwasi mpo ebomaki babiloko na kati ya nzoto mpe na se na ye mobali ya banomoni bien bandeko antibiotique lelo bakoma okomela ngo moto na ordonnance
mais na yoka ngo na matanga basi ba obeta masolo balobi ba melaka ngo pour maladie te mais faut ba melango papa ba koma obengisa ngo na Congo na Afrique ba otinda ba yela ba antibiotique wana ba melaka pona esalaka se ya moi si bien mais ozano na maladie te bazwi na bango yo côté ndeko continuer ko melango 2 ans après 3 ans après oyebi retour te oyela yo eloko nsoto bakosakana na ngote lelo bato bakoma ba maladie bebe bozwe ba bisikezo utate yango na bandeko bote ya mana bino makambo etali se ba cancer ya César basi belé basi bazwi ba cancer mai wana yo luka ko kalime na se tika ko bimo poza ka seki ale okomi na lelo sene okomi na mo seki ezotsenga ku to tsasu eloko me ko bi seki ale skoto on ke pas docteur oza seki docteur lo bino ke non okoza moi ça koza boté moi si ba sale fois à respirer donc il faut mai wana bi marisa nécessaire ale ba komo lokelo ko lokela okomi malade siko bande o regretter yango wana bandeko to yebaka eloko nini eza ya yo ya kosalela na ya kosalela te apo ntango okufa malade yilo cancer okufa lobi balobi bakilelo balobi nzambe ye moko apesaki ye moko mutazu nzambe mutazu yo obi yo moko mibomisi parce que mo kariba malade na nzoto no ekoboma yo po osepesaka no bamibali on dirait basalo instrument to mobali obengo za instrument na ya plaisir osiliki ozo seri divorce mais ozo sala mo po yo sepesaka mibali mais ozo mimona yo moko te retour pour na yo moko ezani pour sepesa mobali no bozala bien o sepelisi yo pour sepela sokola kaseno na mai kaka na mai nde kozana ngo malamu pour na santé na yo pe na santé ya mobali na yo toye na makambo etali basuki na biso ya moto o wapi tobengaka lelo bato nyonso bakomaka yoka mèche naturelle human hair yango na yango soki mèche wana synthétique eza sauté yango na sauté human hair human hair wana euta wa bandeko botala ba reportage botala ba documentaire bokomona bisika ba human hair wana eutaka ba mama africaine nyonso bakomika human hair mèche naturel eza ya moto donc tozo bengi loko naturel c'est loko wana eza ya naturel pe donc moto suki ya moto bakati yo bande on pa na yo est-ce que maladi moto wana zaka na mona moto na ye na nzoto na ye na vie na ye ba mali chance nini ya zaka nango oyebita musazaka na bapoma mabota oyebita musazaka na bapoma santé oyebita musazaka na bapoma ya abazwa kete na misala azaka na famille na bango pauvreté kota likam ala kete ka suki ne ya moto po ba pese quelque chose yo ke somba ngo lati ya mona moto na yo ala po lobi mobali akimi yo lobi baninga bakomo moni lokwa suki na oyeba te mababe wane utami ba suki yo tsaka na moto po anini ko landa o mema tabatu so ba sokola ngo ata ba sokola ngo suki ya moto oyebi na bamboka izaka ndeni omona moto akufi na Kishasa ne yebi so boyoka ngote na kasa boyoka to bosana lokwa to bosana oka ya kitoko moto akufi na Afrique na Kishasa ou bien na Congo bien partout na Brazza na Angola bisika nyonso siko bazwi possibilité te ya ko mema nzoto ne na village ou bien sika o ba bengili nzoto ne kende ko na ba loba na ba oni bokatela biso ka suki ne ya moto ou bien manzaka na ye mais ba kozwa suki wana moto ka mwa ndambo ya suki ya moto na manzaka basali ngo cercueil mobimba bakoti na kati ndie po ba mona ngo ke ezo représenter moto wana mobimba suki na ye suki ya moto eza suki ya moto ata bazwi ba human hair wana ko ata basokoli yango yo zo mami ki ona moto na yo mais so bali bakata ko ba mema ngona ba test sika batala ka ba nini bakoyeba suki yote ya nani ba scientifique so ba vérifier ba yebe wuti bimeli na moto ni ba kozwa kolo nango siko kolo nango yo kamati obamboli yango oyebi ba raison te ya kina utekisa suki na ye oyebi ba souffrance te o ya longolisa suki na ye akufelaka mibali asalaka kaboye amonaka bo bayebisi suki na longola suki alongoli pauvreté kota pasi eleki batekaka ngo pazwa mwa mbongo mukie mais to baya otekelon batekilon ba 300 € ba 400 livres banini osomi po mamika na motuka suki ya naturel eza mabe biloko wana eza ya biso te basuki ya bato eza suki ya moto donc faut otika ba biloko wana oyo kote ya human hair izongela suki na yo betaka no ba mèche ba synthétique oyo mususu to monaka ya ndenge na ndenge oyo ezolo balongi loko te balobaka eza lokola bapoya banini ba mikila ya ba cheval ya wana totaka même penga pe ya ko moko nataka na ngango
donc wana eza ngona pour monter eza nango ba poids les morceaux ya ni ba travail mais tikande human hair ba naturel otira ngo te eza na ba makambo ebele trop okokuta na pena o pe ya mwasi mo azali ne innocente ya ba kine lo monter o mami kina o pe ya ye pour meza te mais ke bokuta na o ya teka mo pona ba problème yo komo ko tsona nzoto na yo eza suki na o te eza ya ye e mususu ko te za na ba maki musu ezaka na basili soko tala mona bakwan kwa no o mona ba maki so mote to yena likambo etali tatouage leo na kanisa tatouage comme na mode bato nyonso tatouage bato musu bakansaka tatouage bakoko na so bayebaki onte bakoko na so bayebai tatouage ba musu ba bale ko tsango na ba lege belebele ta musu za chef mo ya clan pour laksa neti lo villa no pour laksa mboka no pesiko wuti o mona otsa tatou ezo laksa ke bato baza batani donc ba ne ko tsango na ndenge pe ya ndenge na bango ba no tsango na ndenge ya marque na marque donc so penetike o développement pe lelo ti lelo bato ba ko tsaka na ba doki tatouage eza na mabete eza mabete ko tsa tatou mais problème eza ke yeba signe nini oyo zo bambula na kata nzoto na yo signe nini yo mamiki na poso na yo signe wana musu ekolanda yo ememili yo makambo ebele na kati parce que oyebi signe te yo omona kaka okopie kaka chinois moko ou bien moto moko azwaki akomi écriture chinoise oyebi maloba ngo te mais yo sepeli ka oyebi sa esthétique tikanga mpe moyebi makambo wana te oyebi te lelo ki franc-maçonnerie komi ebele moto mosu azoka utilize ka bachiffre bamot alazwa bambongo na tatou po azwaka baesprit ya bato yo ko copier kaka o wana luli esthétique apo kamati obambuli na nzoto na yo mais oyebi ba pour minye kolanda ote après tatou eza mabete mais yebane signe nini oyo yo ozotia na kati ya nzoto na yo ndefo yeba ke eloko nini o dessin nini nga nazo sala pe esika nini oyo zo salisa ngo po yeba ke esika oyo ekomemela nga ba problème te na vie na ngai musoko ke tango esika mabe bati obo ekoteli oba makambo ekomi ebele na vie komi na maladie ya poso okomi likola tatou wana batia ko parce que babiloko basalelaki yo ezalaki malamu te na kati donc to bazosalaka yango fo talaka batonga nini bazotia moto yango aza ndenge nini esika ngo eza ndenge nini bisika mosusu omona penaka awa naye kozwa tétanos awa pena naye kozwa malade donc kotia bisika ndenge wana te ke eluka pena esika opena ozomona ke bazotia ya bien nde esika bie po okende kopesa dessin oyo omoni ya kitoko koyi kotia oyo ke ezokokordena makambo ya yo yango na yo kotia mais ya kotiaka basigne ya marke na marke eza malamu te napesi soda ya koyeba bakembisa balosako na obisika ozali soda vegi balosako mbuta na oyo nyonso ozosala mpona makambo etali bokoko na biso bakoko bapambola oyo nyonso osalaka napesi bato nyonso bolinga kolanda mateya na nga mpe mingi bobenga nga mosika na pembeni mbuta na nga Henri Kitotila balosako na ebele BBC Tremblay en France balosako na yo yaya na ngai Jeanne Diayamona Amida France balosako na ebele ya solo wana bandeko bozanga te boya ebele mokolo oyo wapi ezali oyo tobengisi bino boya na conférence na biso kuna na France bato nyonso bazokabolaka bapapier ebele partout esika nyonso po bato baya ebele fo bakoko basunga bino mpe bapambola bamisala na bino ya na ngai José Makela continue na mosala ozosala oyo ke wapi bakoko basunga bamakambo nyonso okana na vi na yo etekeli liboso ya solo ezalaki ngai wa bino ya koyeba bakembisa na masolo nino na memeli bino toteyama na biso bolanda yango mpe na bokebi nyonso basi bamama toyeba eloko nini oyo tolingi eloko mosusu na ngai naloba oyo lelo natali mobali na ngai azolanda video moko boye ya Louis Vuitton afinga banoir afinga bango baesclave mpe afinga biso bazoba afinga biso banyama donc asakana na biso mais omona banoir balela Louis Vuitton bozokontinue kokotisa mbongo po bosombaka babiloko na ye po bokotisaka bambongo na babusiness na ye parce que noir alingi na ye kolandaka esika mpe mabe ezali ezopordele rien ye azokontinue kolanda yango donc totika kosombaka babiloko na ye parce que alingi biso te so osomba biloko niki esomba pene ya ngwanzo po afinga même ata bakolakisa oyo asinga pardon mais te mafinga biso pardon baotindika po bayebisi ke banoir mpe ya bariche bazali basombelako biloko koya koloba biloko ya boye te mais alingi biso te afinga biso vis-à-vis donc oyo nyonso balingi biso te biso mpe tolinga bango te bosombaka biloko ne te soki omemamema kuto ya ngwazo ezala nango nde mo badiférence mosusu mpe eyebana yango mosusu te
donc yango na mateya nini na mimile bino na ntongo ya lelo ete tokoka koteyama na biso susu na mokolo na lelo ezalaki yanga bino ya koyelo bakembisa o wapi na bakisaka kaka un plus likolo ya boyebi na bino mpe boza nango yango na lelo susu na bakisili bino susu mwa ndambo ya boyebi nanga likolo mpe ya boyebi na bino ete tokoka kosungama tokutani na bino le 11 na conférence oyo wapi eza na France mpe tokutani na bino na mateya oyo ekoya mbala nsima ingeta